Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a des personnes au Lélona sur nos psycho. On a minutes au Jojo. Par exemple, minutes au. Elle va montrer que Karine a posté Jaël, a posté Fifi. Par quoi va linga Fifi te, va linga Karine pour moi le Jaël. Bah il na sima Jaël pour le que ça net flamand net guerre mondiale li ka mo ko yabwe. So na nyo santé yé bimé que singa bo mo na enfant d'accord. Et miso ya mbanga bika na dina ka pe. Quoi décision oui. Na commentaire eza ndenge ba comprendre ka. Ba leke chu ba yebi leke chu ba leke chu za nani. Ah. Dozo bundela ka mami. Nazo bundela batu nyonso bande ko na basi ngata lo Karine chérie ba soki ba koyoka to ba koyoka na te etalinga te. Na ozana ko pesa conseil soki simite etalinga te. Na ozana Jaël bien na ozana Karine bien na ozana ba ninga bien na bande ko nyonso basi. Na ba o linganga eza bongo wadela akangisa ngane nini parce que mona ngana ndeti ya mona nazo parti pris ya Karine mais ngana za nga parti pris ya Karine tena za lo makambo esenga koloba luka wadela zo ka partenaire ki mpanzi na yesu kunga sena ko wadela ko zana nanga wadela non tadis na zona Karine olinga danger na yete na sentiment yango na olinga siko biloko ba sentiment te sentiment na vie na olinga souté na sentiment na vie enge bombila biso Karine na sentiment na vie tu passer un moment où tu vas na joli sexy ah ouais quel bon il ça ngai tu vas battre moi tu vas tu vois autant ndeko na moi c'est elle souffre mais na TV il y a pas esprit abi a Karine Mokonzi on a compris na pesa ke ba mais ce qu'on linga lo malere yele sauter parce que batika ko interpréter ndenga mabe avali comme ça moni luka no vérifier ko linga teke o chance ko bo changa to ba chance ko problème na Karine ko po insane pas bobebana et après problème est que Karine na Fifi ta ba loban italioté mais loko zota les que ba guerre bosala que ça ba guerre mususu exemple peut faire Ken Piana bosala na no ba guerre mais son problème est à signaler mais et pas Fifi ce n'était pas le cas Fifi to za na posa que eza la amitié, c'est la vraie. Ok. Et c'est la vraie réellement. Ouais. Ce qui est vrai, qu'il y a pour ça, il y a guerre. C'est il faut assurer la peine à gérer. Déranger moi, tout va commenter. Nathalie, va commenter on est les gars j'entends le service. Nathalie, Nabia Mukilia de Yandenge. Tu comprends ma kabo bossa peut-être ma ou les questions. Et bolo bananga, to bolo ba poser ba photo ni na che. C'est ça. Yavi. Nazara monter na mamba ya bandeko na ngai sala ka bongo mais les questions est-ce que ba koza parmi bato ba bando pesa ba kombo bazo pesa do ba kombo ebele Karine ba bando pesa bato na ba TV ndo ba bando pesa oui c'est intéressant que ndaki bongo za de to za bo mwana délire singa ki bongo to vivre bongo mamba bongo parce que l'homme to boki comme sous na bongo na kombo na pona fula yo ya on to kino notre surnommé yo et ki bongo c'est ça pesa pe Fifi kombo komodo et ki ndaki bongo pesa li pe y arriver ngapi na linga bango petro ngapi na linga bango trop na linga bango to ba comprendre parce que to outi parce que to zo kene tu as depuis de 3 ans d'amitié avec Karine si je me trompe pas on a calculé ma bé tu as d'avoir amitié makasi ata 6 mois amitié de la famille parce que na une année à tout na une année to tracer combien de temps une année na crise inde ni quitter mati il y a des bâtiments sous ça rappelle permis na Karine ozoye sanga finga Karine et yo ko so pana bongo to olele na minu mais na tana pe na ngale ke tuna magayuma te na sana alongwa yumo banga Karine. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo que c'est topengando. Dr Guilain le Bourgeois a zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Ozuwa. Dr Guilain le Bourgeois pour voir l'opposé. Pour vivre parce que pour ils ont besoin de place dans mon quoi. Pour finir. Ba bi benda beauté. Oni bando benda beauté. On dans la peau ya bébé. On ça vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à KPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois.
une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Ma vérité. Vous communiquez, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Vérité, Polélé sur Congo Liziba TV avec les jeunes producteurs Leketu Panda, Papa Malongi, Trobeta Masolo, parce que le bac a 4 vérités à Koloba. Je te dis, les lobbies sont proto yambe. Tout ça pour sa vérité, on a besoin de découvrir ensemble. Lélo, Leketu Panda, bonjour. Bonjour Jolicia Sampi Babi, la bienvenue, soyez la bienvenue dans notre chaîne Congo Liziba TV. Lelo koyamba biso bongo ba tête ba soldat ya Congo Liziba TV to yambi bana esengo biso na Jonathan Dario koyamba lelo na kati ya chaîne biso bimi lelo présentatrice ya chaîne biso ya Congo Liziba TV. Vous avez moto peut-être ngako le kapena kati ya Congo Liziba TV mais otalika j'imagine la betelo ma suka kozala très bien. Merci à toi Jolicia. Et ça dit qu'on a plusieurs oya ko yambanga na chaîne na biso tala kiso evoto vanda rapambate so vaze koza a pinge. Merci aussi na bato tout bolinga Kevin ne panda Leketu. Merci na ba abonné tout batala ka Congo Liziba TV badinga biso. Merci aussi à mon fille Willy Mosheni et Tolomo na bosse TV na pe si ya Molex na PC Mbote et Gastino Mangala bar 30 juin à Montréal pe na bosse ser moi arabien na kati ya Canada na Karine Baya. Na kombela na kozwa problème so benka Karine Baya na Canada madame ana mbongo na quoi c'est ça. D'accord, merci beaucoup Leketu. To bitano masolo boni confinement boni makambonyo sur activité de l'Ukraine. Ouais, confinement toujours na monde à palette to eminene. Je comprends ça m'énerve. Je serre la chemise et kanginga ça m'énerve un peu parce que tant que ça la va sport na tanda ko za raté mais so faut moi bonnement no libanda on a obligé ko kendeka pour moi qui pas batté sikoyo vraiment nzambo sunga na ye avec le temps nzambo sunga lopena osenga pena batu o balinga biso ba kende pe ko s'abonner na Panda TV officiel on a fondé chaîne eza Panda TV voilà. Merci Zambika confinement total la kaka marambe et je évolué et grâce na bato tout déjà film masqué coach déjà na kati ya Leketu TV ba kende pe ko s'abonner kuna Jolicia. C'est pour dire nous comment on ça là pour gérer Panda TV Leketu TV na Congo Liziba. Voilà. Congo Liziba d'abord c'est pas ma chaîne, c'est un contrat qui est signé. La chaîne a collabo, bande konanga lokaba LK Lionel et Kambi bazara na poto, déjà collaboration na bango na bisto sangana, quand on a to kabula galneza la kaka, yo tingana pesa makambo, pesa nga espace pour na évoluer. Et on met que là on a évolué qui tout on a Congo Liziba ti bato ya nga balinga Congo Liziba ti bo continue toujours kotala Congo Liziba ti parce que nga les echo Nazawana. Mais c'est pas facile, tout va mettre ça la passer. Tu vois, je le sais, au moins on tourne et c'est ce que nous avons théâtre. Et au moins qu'il y a Kabola, au moins qu'il y a Gabia auto comme peut filmer Mukuya, na grâce à Leketu TV, il y a Vipazo Koma, tout le monde qui peut Ada Koma, qui va petite couleur, tout le monde peut Jorvezo Koma, Pablo Goyez à la bien. Tant on a tel ce qu'on a la communauté Nabiso, tout comme limité trop. Mangala, vous avez voulu sauter. Autant à Kinshasa, banda, on y a ce bord la nouvelle, ce bord la Nollywood. Mais walo bani na français na yena ndako na biso abande ona mibali pa nanga awa bote la film na walo bana anglais mais wote na français tali boyo kani c'est que biso na sai globa français c'est que bondo tala pe mais ça facilité na communauté na biso oui ba s'adapter à bloka français balingaka lo mangala o sekisa mais ngaka Leketu le kolanza na esprit le kola na miyebi eloni na lukaka na vie ya on a so na kotika te atana sali sans vie. Mais on a kosenga kana batu kaka balinga biso ba continuer toujours ko linga biso ba continuer toujours ko tala ka ba chaîne na biso ba continuer toujours ko tala ka yango na linga vraiment batu nyos ba linga Leketu ba sepela kananga ba ki nikuma ko luka Panda TV film congolais. Donc si je comprends bien Panda TV ça chaîne moko e bandope ça ba théâtre ndé to mona boye mais ezalaka e bandoleka toujours en français. On ça mais fort parce que na communauté biso ba linga vraiment biloko français te. Panda TV on appelle ça balingango. Balingango te mais au moins la place musu ba ota ba biloko na français. Parce que au moins la chaîne musu télé be Jolicia et bato on peut ba mona be naïb na pe bango te mais ça ba obeto ba 1 million de vies. C'est-à-dire le leçon français Jolicia au ça que histoire a bien, idée a bien. Ya on a donné tellement de théâtre sur ça ya kin na tel moto nini o atira ngana écriture na ye na biloko parce que quand on ça aventure non ça est bon on a dépassé. Autre dans un complexe peut-être dans un fifi te fona chaka vie non.
donc moto akomaka kitoko mpe aza mayele ne ya kitoko mayele okoya baya fifi mpe na tese konakaki français parce que fifi ndo asape théâtre congo elingana mpe azape vision mpe ezalaka mosusu na kati ya Panda TV wana tokokóma na Netflix na kati ya Panda TV wana tokokende A+. Na kati ya Panda TV tokokende tokotambola mpe kebi te tokoti mpe Nollywood parce que naza na vision parce que ndenge tojouer na tosape ba français na biso moko producteur mpo amonaki bainterpréter na bango biso te toyebi kaka français na biso kotika na Nollywood, pourquoi pas. C'est ça. Yo sanga ke ini de aleki neti nani sila na tourner. C'est ça. Baby. Neti baba baby. Ozu ba Davina. Ba tout ça ba actrice belé ba fifi wana. Ba bese belé. Ozu ka ba bobo ba Jasmine Loyot wana bazana ba sala ba Nigériana. Ozu ba Alex. Est-ce que l'équipe ba fifi? Si. Ezaka ke biso kaka te photo. Kina pratique ya ba. Alors que le gouvernement qui parle, le gouvernement est chamé là, pas ba gêne. Parce que ma maman déjà na mi call parce que ma bango déjà até parce que bon na son na 14 mois on a vu ça ni na so balopango. Ce que na zo ke le kotan ko na sa mango mais ba gêne le bazo ya ba ada bazali. Ba fendi bazali. Ba ya fifi bazali. Ba tout bazali siko to évoluer et faut que esprit judiciaire. Donc c'est na communauté congolaise na biso chaîne na biso yango affiché wana Panda TV film congolais à français. Vous continuez à s'abonner, vous lingango, vous avez la chaîne parce que nous avons moko na ma kokite. Quand moi 200 mois 100 on a rozanango, na ko benga ba tête créer. Parce que fin du mois on a tournage déjà, to ko bomba pour tenir ko lancer. Mais c'est pas facile de s'adapter na biloko français. Ngana boyaki mambo ba interprétation ngaki ba toli ba caractère parce que tant on que évoluer mon so na le connaît ba français pour na ko jouer na kati ya Panda TV tant on so ba retomber malonga moninga zumo appel mo ya mundele mo ka mengie manager mo ka moninge na ça parce que je vois nga d'accord quand on cherche production Panda TV mundela landela na production c'est qui a produit ça akoluka nga pa pesinga so expérience mayele pe na sali makambo nga na linga na venir évoluer na bimisa ba acteur il y a des acteurs qui ont 15 ans de carrière ba bimate joli. Il faut qu'on aide bateau. Nga linga te succès a ekamaka pa bobo to pa te ya fifu ba mswa na sifa ba bima po ani bino ka bino moko non. Le internet c'est ba ba mo ya pe belé. Ah oui. Bah je évoluer bon ça laisse d'accord, vraiment merci vraiment, je comprends maintenant l'idée. Na comprendre l'idée les quelque chose que ba tout ba s'abonner na Panda TV parce que kuna ne makabo ba bi français. Kuna la monnaie émission to bandole quand la français. Normalement kuna ça émission ba évaluation. Tout les films moko bébé c'est crochet, vous avez principal to looker na émission to yambi. À expliquer biso azur retomber c'est comment. To looker réalisateur. Voilà nyo to la français. Na français. To looker moto comment qui idée. À expliquer biso ndetinga na koti ko français. Parce que je suis exact, je lis ça. Eh oh, tu as dit qui est le producteur? Moi. Voilà. Mets-toi là, les poser les questions. Exprime-toi. C'est évolué comment? Oui, ma chaîne c'est Panda TV. J'ai pris l'initiative d'évoluer, de prendre une vision pour accélérer. Et après c'est ça. En tout cas, les questions c'est qui? Tu mets ma solo parce que tu vas comprendre une déplace basée là bandaku. Tu mets ton les solo et la publication dans les questions. Tomoni Karine Atiaki a posté qui fait siwa. Du coup. Na kebe parce que biso to aba tutotala kana moni na nini na yo na moni na page na yo publier mutu soka osala mabe na okotanga biza yango pe ba komia mutu osala mabe mutu oya kosala mabe okoyeba te je sais pas moi si je me trompe na visa la ekenge mutu okosala mabe boy tout ça pourquoi tout ça apparemment les ketu ozo c'était la réconciliation ya Karim Okonzi c'était na fefisi. Non, merci, je le sais, ils ont question moi qui toko. Puis non, plus bateau batala rabiso vraiment. Oh, tu m'bénis ba chinois na bana membre, bobi na linga bino trop, na linga bango trop parce que mon père linga nga mingi. Nga pona lobela Karine Mokonzi la baronne, mami de moi la PCM bote. Na yo bokele jeton na statita. OK. To na yo bokele li banga na page Facebook na ngate. So peut-être na ba cote à rendre na ngana na mususu na lobby et questé que il paraît que Karine a boire ba tu fifi si wana na kati ya page Facebook na e kanga misiko non na mona ki tesko na ola na otanga sko ba commentaire na on comprend que ba lobby langa o longwa po fifi o ni ki tesko na page ya Karine ni na tindeli pendant ça ce que Karine ba capti ba mo tindeli tale que tu a manqué yo ba tuna bande ko na biso vraiment attaque ou ton sentiment ya manquer vraiment il y a ba problème ango bobi ninga za na Karine
ndi na vivara na ndi na zarane très bien mais les camus pour réagir baloba il faut botter la paix les hauts et les bas les baloba en français les hauts et les bas faut comprendre peu que t'es trop que pena les ketchup boité to dire que non mambo les ketchup pourquoi alobi pour na bongo parce que ngapi na ba pour na makamu na ngai rien à voir que na photo il paraît que Karine a posté fifi siwa na statut na ye non vous comprenez na makamu eza bien te ngale ketchup na linga malheur à Karine te jolicia na rolinga problème Karine et quoi il a été le ba premier belé comme la Karine a vie et bien ça va estomac OK to ezo abiso ba passe moi pour la rater aussi pour na Karine ngaza seul garçon on a les lanza ko le libosa Karine il faut yokana na batu ba rando ba problème eza na tina ti tu fais ta vie ou ana poto o sa mamna yo luko bongisa na batu esengi obongisa que o soina o moto bana Karine tika mambo ya kofinga ya koswana ko diskina bato ya de bato be na kata kin o ba journaliste ba sikisi na bango esila OK ngana obak la Karine jeto na kata Facebook na ngapona ni ba fanu botala ka biso bo comprendre ape makambo bo binga aza que peut-être ba rando combien ya Karine Mokonzi o ngale ke chuna kota o peut-être likomo vade nsaki muto alinga Karine ngape na olinga ete o alinga nuire Karine ngape ngona be la trangana ngape na ozana ete ko fifi azandeti nani non parce que tu peux ça idée pour ba cha fifi word kenga bazo saneti sima te ba boza yo makambo oyo te suina on ngate pe lengista on ngapete OK pourquoi quand soit celui na fifi ils avaient problème te c'est bien OK fiat que vous appelez camarade à Karine te parce que pour tambour ensemble te attends le fait que poto un petit que bon on va pire na Karine oui c'est la réalité ils a vie ba ko tabe ba go sola ils a mokili ça problème te OK ngi swinga te ba relation na fifi oui comme il faut qu'on na film ba concert ba des pliques ba bina film ba te belé au fait to na pe moto pe na obligé pe yo lo bango ate mais je suis pas obligé que na manifestant on a moki on a na sola na fifi no ba na finalement qu'est-ce qui se passe parce que bana mambo ba siliki ngape ya côté ba commentaire ba mambo ba siliki na bango te man ba linga na bango ngai yaka ke ba comprendre mo makambo te ba lobi sengi mambo ba non le na expliquer bon na longa ba ki fifi si wanda zana soki réellement ali na Karine ba sona na motema ya bolamu eza problème te soki euti na motema na conscience na ye ngana oboya yango te ngapena ke eso lobaki yango est-ce que ba komona ba poste mususu parce que il faut que expliquer ba ngo poste wana o poste la ki nani lobi ke na poste na vie parce que na vie photo saka na ekenge na poste na mutu nyonso o peut na vie azo reconnaître azo ba valeur na yete ya nga leke tu na posta ki parce que na makambo so to postera parce que et considère que Karine Pachi Fifi na ta Facebook ne c'est un problème te c'est la mission sauf faire que à ça la Karine moi parce que moi Karine Fifi on peut ça la Karine mabe oh vraiment te ka chuba mbeli non mais makambo so il kana ba intéressant parmi bateau Fifi mutu a créé oui c'est la vie mutu limbi saka et les kanango c'est bon ba ba camarade le petit Karine kina le Karine ba stress là te mon va ta RDG on va longola ka po ba soit disant fali ba Fifi ba na sima OK la pena sima ba sepela pena na ndenge ya Karine longo na RDG mais si yo vani ka mutu on pe ka pou na ka pa bon sola non peut-être à cause zape mutema olimbi et ça problème te ngana boy ba lobi leketu yo ozo sa l'effort oyo kana batu oyo kana ba ken osola na bango tomoni ozo sa na bango ba vidéo neni nyozo linga te ya Karine na batu ba otala biso na yo to vai na kati oyo ba te be na kati internet ba mitima mabeti ya mitima mabe biso to yebi bango o balinga ba nuire ba vie ya batu OK balinga ba sala batu mabe na combien de fois ken piana bozo mona na peut-être aidanga na makambe belé ba costa se belé pe likamuso pe ngé comme la pe Karine ba sanga ke ba yesa ke mutu na boye ça dit que to sala bilo to sala poto mi to linga to mi bimisa to mi créer to mi comme ça o lo to koma mais to sala na ki mutema mabete lo kwa basi musu ba mbali musu na kati ya internet o ba sala lelo OK yo fifi o so na kan pour beba ina glo olangi to pour beba ina grâce tembo to bena baninga musu o bilo pour Karine combien de fois Karine aboya na senti yes fifi aya abimana za sala te rete na Karine pour ça il faut nuire Karine te ya da o nuire mutu to ke na fête ya fin tumba na litoi fifi zo yisa ka fin ba trike biso so ki ngana zoka ba botika oh ngana zoka nyonso ande za parmi ba bloko zo choquer oui ça oui ngana mais déjà message au salut parce que te passer ba to zo comprendre te faut pas comprendre ngato bunda pour nous protéger Karine to bunde kila timba pour nous protéger Karine
soki jour wana kena zokaka to na tobolaka liso to saka ba wa dolo te beto bunda vraiment parce que fifi nani rafini ma benga biso poto fula fifi a créé problème to bundi bitumba bima na ba je na ba bova awa ezalaka kombo ya fifi siwa ngai to kena to na gloria to buna na fête ya jeli kitima ezalaki nani kaka fifi siwa bilo musuna nteto mona ngo ba je mais ya ma bépé ya motema et mon na ya fifi mon na kiza ya motema yebi Karine lingaka senti te ndi bazana senti ka le vague boye bo sanga bo mo sana senti ata Karine ngo melo mais na motema et chauffeur kaka ngana boy relation na bango na fifi siwa te Jacine ese Karine faut sona mutu nyo c'est la vie eza bongo ata lo Karine ya sona batu musu peut-être ba salaire ya mabenga na ko betele maboko et que soit ngate ba comprendre que relation ya Karine fifi siwa ezo soit ngate ngana ko linga malera Karine te parce qu'elle a beaucoup souffrir ça va souffrir elle a beaucoup souffrir elle a beaucoup souffert a souffrir trop na ba mbeba na makambo soka kufaka kana zana bula kota poto sikote mais tant en côté tali we côté on va combattre ye ba sali mamba boye et après que oui c'est la vie trop limbisana mais musu faut se rappeler prudent na vie mutu musu pa na vie na yo pour le nuire yo asala ma be akeno ba délire moko boye vous comprenez tout ça va sentiment que commis et qui non joli ça mais que tout le monde là tout ça doit sentiment ngana ça baba na mama ba chinois ngana ko boki na boki Karine jeton te to na boki pour na fifite na relation na boki na sengi ya rosenga parce bon malika na jali ba loba na pona nini bon mona na loba oh ya ngana sala démarche wana basa la batu oyo ba batu nyoso ba ko ma solola tu éviter sur la fertilité ngana telemeka fifi parce que to yebi fifi très bien na baki na s'appelle Jaël et puis Jaël ceux qui doivent so malika na bana na nyoso ceux qui réellement ba yepo ba fungula ba chaîne na bango ba créer ba buzz moko ba fertilité moko boye wa mukulu moko ba likambozo luka nga vraiment mamna wana na kokota te eza boza ba conscience fifi pe na ko ba na te fifi parce que oyete ko luka créer pour salir chaîne na yo to po bebe na grâce tembo yango luka Karine kutu Karine avana na grâce ba lata bilema ndenge mo grâce à ça aloba pe mabene le ko mo be créer ba sonner on a grâce et ça be problème te ngai sala ngape ka bien mais to sunganaka to lingana ezala bien ezala te parce qu'il y a des gens qui ba gérer na ko sa Karine te na vie mais ba solo la pe OK et ngai salinge logo te parce que ba tukuna ba siliki somo ba malekate lelo soki Karine wana kufi peut-être nandimite peut-être fifi wa moto passe mais ngape la tanga estomac na kolela parce que to passa ba bon moment ya za mutu mais ça na opeka normal ya kufi mutu nga internet kaka oui mais nga na kolela ça nga za ba bon parce que moi j'ai beaucoup parlé en français na bundi trop pour na Karine. Je me suis battu pour Karine, pour mes sœurs, ba Jaël, ba Wadol, ba tout. Na bundi pour na bango. Ouais. Ba séparation sur les cas internet et c'est plus ça nga. Ba musuku ba lobby c'est que ba séparation belé les cas internet yondo za en tête nango parce que oyo penza bazomo la bazo comprendre. Non, tout ça là ba to sentiment té. Tout ça ba sentiment té ka pour m'embêter que ba Karine ba bloquer pas inanga. Pour te finir na Karine parce qu'apparemment ne to mona ndenge parce que ba chino ba siliki bana bana membre ba comprendre que jolicia bana mbalo ba linganga ba yebi ngana risque bilo mususu pour na Karine pour bande onanga basi na risque bilo mususu pour na bango. OK peut-être moi je suis mal répété parce que pour na zala bande onanga basi est-ce que dans lingam moi atim sa bango touche te danger yate oui c'est bon tu vas ni mutema tu vas bilongité d'accord elle a fini à na TV est-ce que moi avec quelqu'un qui na musike ke ba kotana ba salo mabe parce que asala ngona elongi boye mais na motema zana makambo wana te to yeba na mitema ti nga ba sinta ka pa show za ba ndiko ba za ba camarade ba serre na ngati mais na tango internet makambo ya to kenda na ngobongo oui e kenda ki bongo et puis ça na ngoto to sona singa na problème sinta te na problème ba tout te
mais tout ça là on a qui mutema moko ti ya comment regretter na yo na regretter le côté pour ça mamba vie que ça la bongo mais les questions est-ce que ba koza parmi bato ba bando pesa ba kombo bazo pesa do ba kombo ebele Karine bando pesa bato na ba TV ndos bando pesa oui c'est intéressant que ndaki bongo za de tout ça bo mwana délire singa ki bongo to vivre bongo mamba bongo parce que l'homme to bois qui comme sous na bengo na kombo na pona fula yo ya ngoto ki na notre surnommé yo et ki bongo c'est ça pesa pe fifi kombo komodo et ki ndaki bongo pesa li pe y arriver ça veut dire que non ça qui no motema mabe na ngate na makambo te ngaso na tellement mabe nyoso Karine parce que yo zo na Karine te Karine arrive makambo so to mona mama na sima likamono fifi azali mais toi non que à lobi likamono se sentir piqué wani a sentir mal à l'aise dans likamono non comprendre que mokili mais na baki kaka eza la pona buzz te eza la pona internet te eza la pona chaîne YouTube te eza te ka à cause de la pasa mutu Mikolo azane trop occupé azane na batuta comment ça la musala na ba eza na problème te ngai le bozo comprendre azana na pose dans moi je te comprends na siliki na ngai te na commentaire eza ndenge ba comprendre ka ba leke chu ba yebi leke chu ba leke chu za nani dozo bundela ka mami nazo bundela batu nyonso bande kuna nga basi ngata lo Karine sheri basoki ba koyoka to ba koyoka na te etalinga te na ozana ko pesa conseil soki simite etalinga te na ozana sheri bien na ozana Karine bien na ozana ba ninga bien na bande ko nyonso basi na ba o linganga eza bongo wadela akangisa ngane nemi parce que muna ngana ndeti ya muna nazo parti pris ya Karine mais ngana za nga parti pris ya Karine te na za lo makambo esenga koloba luka wadela zo ka parne ya ki mpanzi na yesu kunga sana ko wadale ko zana na ngai wadele non tandis que dans un Karine olinga danger na yete OK no kulinga muta sali mabete parce que oui ya makam sto ba peto tonga mabebe ko tonga ko nyosa tonga non c'est le comportement de ce que bino pourquoi bozo ba capture bo tindela ka Karine que Karine ta leke bo le leke moi mabe non botala ka pe mamdi arrive ka to tala to aider Karine ko ngam na Karine c'est l'émission na Fabre Gaz après ça lui makam na et après Vincent la mi Fabre Gaz mambe changer Karine na senga ça mo makam na te Karine tika ko sala bo ete invité na le tomi bona Fabre Gaz bala bango be ami to Fabre Gaz basala na Karine ngala ekokai na mité nanga ekokani te apa pe jeli basura na kani bas ba finga na kati do finga na ntere jeli kitya mati et après bo meta lo musto mona to finga na mempe na zama na mutema te eza bongo ngana te médical fifi parce que toi ba na cacher moko boye peut-être hypocrite peut-être maline peut-être makamoko boye na fréquenter net mais ka ba bazara nini ba ko pesa so ba message et bon so ba message en fait ça non eza problème toi ba on kana air to mambo so arrivé ba mbana mambo ba chinois bolunguna no ba makanisi keleke tu mona mabenga na ko trahir ka bolunga na ko trahir ka nde ngana risque ba mbele pour na Karine c'est ma sœur. C'est-à-dire que mambe belé peut au côté tout ça là tu vois ngana Nicodème c'est mon beau-frère ça mana wenge mais ngana qui n'est pas wenge parce que Karine a incité mambe wenge yo c'est ngana tala na ko na invité Karine pour nga battre la côté Nicodème tout ça on a qui muté mabete ata on bota biki tout ça on a muté il y a des gens ça on a qui muté mamabe kana passa ba bon maman boye oyo joli ça yo boye baté ngana yebi OK na sala toujours wana na Karine mais nazala tout tikana ezo utanga motema nazala toujours na ye loso je mutayo chuba Karine mbeli non là non lila fort parce que c'est ma sœur ata wodel bo mona ndazala musika wana Cynthia loso ngi problème na ye na kokate OK et ça la nga passi na so na besoin ngi oh wodela you know wodela sali bo na shale dukana oyiba procha wodol ezandeni parce que tout ça la famille c'est notre sœur et sa famille. Lobi Karine basona ba wadol likambo peut-être parce que pour beba na parce que le roté et ka mutena makambo ebele o ya lobi e so la ke baswani et peut-être mitima na bango bazana bango pe na ngote ba vérité parce que lobana ba internet peut-être ka batuka o ebité ça là qui vous avez yo ba fan ba tala ka soit comprendre la biso moi jamais je na ko trahir Karine nous on a tu me na lingaka bonheur na ye lingaka bolamu na ye bo mona ka ngope boye bien ngo ça veut dire c'est ça comment famille de ça la muki wana tout ça souvenir à ma longue etikala. OK. Et moi son que j'ai bazar bien âge na Karine et dérangeant un peu. Malgré ouais, j'allais pas finga Karine avant té. L'avant là RTO ça m'a trouvé d'ailleurs comme moi quoi. C'est ça. Mais avant les aïe qui te yeba na raté. Mais RTO yeba donc problème que alors il communique peut-être comme na sentiment peut-être pas chez comme il comme toi ça c'est la famille. Tout tika ka sentiment. Tout tika ka boye. Karine c'est ma sœur.
ayebiki nalingaka ye trop Jaël bango tout nalinga bango trop kari na soa na ba Tracy a yo munanga nazwa parti pour non Fifi sola pe na ba Tracy après kari na beba na ba Tracy Fifi azaki moto Fifi baza mpanze pe ya ba glodi ba nani Fifi kari na tali yango ata ne pas ngote c'est dire que kari pe ba recevoir pe ba Tracy ba royo pe ba yebi bisika ba wuti nyonso ebima oyo ya makambu kaka to mo lelo grâce mbisa bise nzembo glodi azo ça promotion mais glodi va sona na ba grâce mbisi. Mais c'est la vie, c'est toujours comme ça. Ah oui. Il faut que tous allez sage na vie. Na cause du entend Dario. Tous allez sage na vie. Le roi beaucoup montini la Karine pour Karina inanga. C'est ça. Pour Karina silikelanga. Pour Karina bebelanga. Pour le roi de monaka pour évoluer pour y bana funa faut ba na Karine akina kwena no combattre Karine pour y combattre mata. So nga la ça le contraire. Nazana e malamu na mabeto zakaka. Nga le que tu n'as évolué. J'évolue toujours. Jeune producteur. Non ça toujours makambo bien. Mais non, que tout va bien. D'accord, merci beaucoup. Merci vraiment les questions pour la réponse. Mais et le monde est tout au moins marmonio sur banda qui va poster ou soit émission parce que je me rappelle Naza parmi bateau c'est bayamba qui fifi et na ça qui n'est émission. Nabi au moins déjà que makamunde banda OK, tu sais comme à niveau que Karine a posté fifi. Au soit qui toi sur la Karine a posté. Ouais, na soleil na Karine 5 sur la entre biso mibale. Te Nabi quand il faut expliquer comment makambe belle. Faut expliquer. Faut na loba kaka, faut ba comprendre. Tout ça la ka na sentiment te toyebo ete non. Karine a soit un moment belle me soye bisanga peut être na famille na ete. Aye bisi pe ngale ke tu regarde boy ngapi boy clou. No linga danger na ete. Ata lo gel ni bomo gel wana. Tout ça na mutu moko be ke ta choquer na vie. École, j'ai fait attention. Il y a des personnes au lélo na no siko. On a minutes au Jojo. Par exemple, minutes au elle va montrer que Karine a posté Jaël, a posté Fifi. Ba ko ba linga Fifi te, ba linga Karine bon mo lukasko Jaël, ba na sima Jaël, pour le ko ça net flamante, net guerre mondiale lika mo ko ya bwe. So na nyo santé yé bimé que singa bo mo na enfant daka. Et miso ya mbanga bikana dina ka pe. Quoi décision oh. Mais bisayo. Na minute quand il fait poster qui ba men noir eza déjà les autres qui d'ailleurs j'ai le monité Karine eza déjà parce que ngana na comme so munene buna zo ya ka munene ya so tana ngate na olinga malheur bandi ko na basité na boyi pe relation fifi na Karine te alingi ba sala ka bien on peut pas peut-être te ali comme un peu grave parce que ba camarade c'est mais ba vérité parce que bimise na ba YouTube oyo to vanda e moto calquer vérité moko boye il cambo to lobaka oyo eza pe yango eza yango. Mais apparemment comment on regrettait ba délire na mino kala te na regretaka te na ba eza bo mwana eza temps ngadi ba te bidi ba ko regretter nga fallait pas to za mabena le ketchu fallait pas to kena le ketchu bongo parce que naza mwana malamu naza gentil garçon joli garçon nga le ketchu ba yé très bien. Oui, mais non, toi, na famille batala biso. Famille mon oyo, on veut toujours finir fifi pour n'enquête. Mon Karine a sali kuna mais baba comprendre que Karine a boyé ko aboyi ba problème. Fallait ko éclaircir des bateaux. Toi pe na ba ndi ko batala biso. Comme moi ce que bateau so yo kana raté mais Karine a woli si boyi a poster bango. C'est dire ngapi na za mutu na za parmi bateau na sala démarche na Karine ko na bateau nyonso. Parce que polémique entre okende ti wapi. C'est ça. Tout monde ça la vie na ye. RDG mo fifi a woli la RDG na moni pe sombe le blooding te. C'est ça. Ani ka fifi wa totambola ka tukana peka na bashaba to legera ni ka mutu ka mo pe ya legi na mo pe legi na mutu kana c'est ça mutu pa mati ya niveau to monité c'est-à-dire que c'est important tout ça la carte bien à vie. OK ba tu ni batika ko interpréter ndinga mabe avali ka muso moni luka no vérifier ko luka teke ocha sko bo ocha te to ba chance ko problème na Karine sko po ça faut bo bebana et après bateau va bebana basani après c'est la carte parce que moi est en sens de que Fifi a remplacé peut-être un médecin na Karine il y a eu place na on place na matin Fifi on pas un problème té on va zo sala ke zani ke batu kandi bazo sala ke ba problème ko ta ma comment parce que juste là Fifi na lobby le camboté yo sala ki be émission à l'épée kuna ngana fingi epete na yeso beto kuta na barep to pesa na mbote
na bien ça ya motema mbota pe na ko trop pesana bon das qu'on a comprendre les que tu problème ne zabou problème est que Karine na fifi ta baloban etalioté mais loko zota les que ba guerre au bosala que ça ba guerre mususu exemple pesa ya Ken Piana bosala na ba guerre mais son problème est à signaler mais et pas fifi ce n'était pas le cas fifi to na posa que eza la amitié c'est la vraie OK eza la vraie réellement ouais ce qui est vrai que ça na posa ya guerre c'est il faut à la peine à gel bauta c'est depuis l'Afrique ici soi-disant que ba yebani bande ko ba famille si réellement qu'il y a pas Karine po azaba problème na mutu anya résoudre na mutu nyonso il faut sur la peine à gel OK il faut na obligé été mais il faut faire bon moto parce que je vois côté mutu ba que Karine j'ai la sœur na ye boye trop appliquer ba pire mais tous à la source na likambu na problème on se dit bonjour mais et si c'est to yebi d'accord merci beaucoup et déranger nga ya korolisi et déranger nga mutu ba commentaire Nathalie ba commentaire yango na leka jonto la sabiso Nathalie na bia mokili ya de yandenge to comprendre makabo bosa peut-être ma leke chwango et bolo bana ngato bolo ba bozo bana photo ne na che ya vi nazaka monter na mamba ya bandeko na ngai bangako mingi de ngapi na linga bango petro ngapi na linga bango trop na linga bango to ba comprendre bisika to uti OK bisika to zokene to a plus de 3 ans d'amitié avec Karine si je me trompe pas on a calculé ma bé to a amitié makasi ata 6 mois amitié de la famille parce que na une année à na une année to tracer combien de temps une année na crise ndeni be quitter mati ya di batu misuba za pepe mina Karine ozoye sanga finga Karine et yo ko sopa na bongo fo olele na minu mais na tana pe na ngale ke tuna maka yuma te na osala ngalo ngwa yuma banga Karine mais les questions de go tula ba que non ce qui fifi amitié n'est pas vrai à Solana Gel est-ce que yo pe oza na minute o pe so ba bi o se réconcilier na batu nyo so za na ba problème o sala ngote Isa ba amitié mususu ba so ka nesi ba fifi siwa ala ine po obligé ko yoka na Karine te a pe obligé yoka na Karine parce que tout n'a pas tout bien ce c'est beau sola pourquoi pas oui ils a problème là c'est normal mais ce ça va camarade ce to finga na que to yeba moto finga na te to yoka na biso pété oui mais mutu to zani ba noki ntoto to zala très bien to bebani ce que c'est to yoka na biso na yoka ne ka pona de kisa Karine motema passe te engalo lingango te Karine c'est ma sœur OK bango tu baba ndeko na basi na linga te mutu mo yeka na osana ipona sa grâce mutu grâce à mon na kena mo sana Karine mo konzi to shela mo na kena mo sana Malika to grâce à mon na kena mo sana keno nga zia futa kena pena kikote musubu na kote pena grâce à vandi wana nga pena zana to tele ne mutu na ana kwene mo limo na tena lekina te na fingi ya lekina te va finga peta mo iloko ba mabe pona ngate ngabela ngo mabe lo bapone petit grâce pa lekina TV aloba lobani a répéter ka lo moko mais blo monsieur akati ya lobani a peut-être pété OK vous voyez les ça va fin ba luka à sa guerre na Karine ba camarade ouais on a vu to ko pona makam on me belé les cas na internet ça dit que juste to koma peut-être pour protéger la fille na bien na mutu mo pour protéger wadot na bien na mutu mo pour protéger bandi ko na basi j'aime la paix OK et donc on a lingi la paix kimia zala et ça la très bien merci vraiment les questions merci pour tes réponses en tout cas lo ba corner photo banga nzambe oui photo banga nzambe ba chinois bana membre botala bo kanisa bien bo yoika po fi bo balo kelinga non ba chinois ba silika bana membre non y a pas de sens to lingana na linga bino trop Karine azana motini wana ako kande ko kite mataye ateka leke chuwe mwana a éviter nika ngape ko yikite sali ilo so to vana bena Karine alo pele kamo be tali Karine ya zela okino be bosa inobe non c'est ma sens ko aser nanga le roi Sandra Kambe ko finga ngape neti ba Sandra Kambe to beba na kapela ndeko nanga mona teki na sali pe tutu na leki na TV na fingi sana nyama na yote na kene ke irando ya famille ikinda malembe petit ezonga nango important et ça la biso bien OK tout ngate ke kitsa Karine dans sa carrière dans sa chanter finalement le faire comme journaliste
akosilekisa biloko ya Karine na TV tant que journaliste Karine na chanteuse ko na ndima ngata ozata oyamba ba emission peut-être ngani sonye poto oyambanga parce que non ya poto sonza basongi to kika ba poto ngo pourquoi pas. D'accord. Il est important tout ça la bien la vie. Bon moko surtout makambo ya Covid-19 vraiment et puis si va te beli ba le. Elo na yipso point. Parce que ya yo oyamba ikena ndako na oyite kena kenaka pa ya mwazala pa Karine bena poto kenaka te. Ya wana luka ken peut-être pas yo sa Karine motema parce que naza pe na ye. Na kuta pe na ken. Mais peut-être il y a un lingine pe ken na motema bolingote. Ah oui. Peut-être ça li ka pour mokile mo neza na sentiment. Ya nga na olinga siko biloko ba sentiment te. Sentiment na vie na olinga souté. OK. Na sentiment na vie engé bomila biso Karine. Na sentiment na vie engé tu passer au moment où tu vas na kata joli sexiko. Ah ouais. Quel. Eh bon, il ça ngai tu vas battre moi tu vas tu vois autant ndeko na moi si elle souffre. Mais na TV oya a pas esprit abi a Karine Mokonzi on a comprendre na pesa ke ba. Mais ce qu'on linga lo malheur et sauté. Tu passes ba moment où atanga likamba Karine ko sa so émission. Donc non ka Napoli. Tu na sali na ko kati. Mais tu oli kati tu ba soldat to kende kaka siko. Eh ko ngubo milanga Karine kufa. On ninga ngote. Ata 2 à 3 ans, 4 à 5 à 10 ans tu sali les lo yaya. Les ébélés. Ah oui. Ébélés. Spontané makasi, ébélés. Pani basa ba boma biso basa ba liesa so belo basa mama be. Mais grâce à Nzambe, grâce à batala so ba maman surtout ba mama lingra biso. Il y a photo banga Nzambe. Ah oui. Photo ça la bien. Na problème à fifité. Na lobaki te pona ye pona te na lobika mbeza na nzela. OK. Na te ya gel. On a Karine ça après. Ata bo finga bo swani elo asikani o lobela Karine elo asikani o lobela Karine peut-être elo ani sikani Karine o lobela Jaël na lengete atonga inga to afinga inga e Jaël yo Karine yo nyama boy afinga et après 2 jours procès monsieur ye ya le gouvernement et bomé actualité na bino non tu vas comprendre ngana moi ma bête. D'accord, merci beaucoup, merci les Ketchou. Nous voici déjà à la fin de notre émission. Message nous copé ça na bas pas nyonso na batu nyonso bazolanda les Ketchou na Congo liziba lelo parce que makambo wana ndenge matela ki ndenge pesa ki to baki te to kolala te na tuni les Ketchou na bi les Ketchou makambo no mona eza ya solo ou bien indesna non judiciaire si c'est si a moyen okoya na ndako comme ça ya mara na Congo liziba na expliquer ba fan na biso parce que ndenge bazo kende nango wana eza ki bongo te kende penza ko otala pa ba commentaire na mituni na bi bosilika bana membre bosilika mabe so likambo eza les Ketchou mutu na bino bobenge bokomela te na privé te les Ketchou mon publication sali na makambo mami akoma ekuna ezokende pose ba ndenge moko soki okoki kolongola soit okosala boye parce que les Ketchou selon explication na ye à lobby apesaki message na makambo mo beuta okomela ye a expliquer batu za bongo let's boye na na ndenge bato bazwelaki na ndenge mosusu c'est comme si a répondaki kuna ba comprendre là c'est ma soeur Karine, c'est ma soeur, je l'aime beaucoup. Nana problème net na po nuriete peut-être ne bozo kanisa bozo lo banamoni Gisèle et Tati depuis Londres Mama Versace tu na fait sembote bisika za bato tout bolinga Kevin pendant les Ketchou côté toujours kolinga. Merci à toi aussi Jolicia sans puis moi c'est kitoko moi ça boya choko moi ça linga ka itoinote lokola biso ngalinga choko le même no meti ni ko ngona nak tota indi pas c'est côté je sais pas si c'est quoi mais éviter c'est pas quoi mais avec le temps, mais vous qui s'abonnez à Panda TV, mon équipe nationale, mes collègues, mes amis, de loin et de près, de loin et de près. De loin et de près. Je vous love, et tous nos abonnés, mais vous pouvez ça conseil. Vous pouvez critiquer vos fingers, c'est pas bien. Gaston très bien. Dans ce qu'on a regardé dans votre comportement, il y a la Karine ba capture. Ce qu'on a une idée ni allo bilanga to beba na yi. Non imaginez ce que vous bebani. Non linga na ngote. C'est ça. Ata Karine siliki na ngate na dozi na ngaka. Ngo na moment où j'allais to solisa ngate mais non na solisa kaka. C'est ça. Parce que na lingi na ngate. OK.
au moins ovandi boye wade otosala ba ennemi yango na kini boye asolisaka nga te mais na oluka so na ki peut-être ngoto na biso po te na réalité na oluka ba stress ali bana mboka na ki na na yo wade ali boma yaka boye vandana nous on a eu so bien parce que to yebi c'est la vie lelo ba moni lelo to souffrir hein parce que to wuti tant to komi ko évoluer to linga to zala bien c'est ça tant ko évoluer nzamba ko mosunga to luka bonheur tout se planga c'est pas na bonheur à joli c'est na bonheur na parce que era passe na peut-être un bon ressemble ta champagne mettons je sais comme on a je sais ça champagne faut les que tu vois mais la champagne à joli mais la tête on a besoin temps élévation ma bé côté non on l'ingate. D'accord, merci beaucoup, merci. Il y a quelque chose d'abord salutation à merci Naya Papi le roi la carte limitée formule Asuka. Merci Nada Chichi Bolaya Yvette Elisiki Niki Minaj à Paris. Merci na abonné tout bolinga qui vient pendant les ketchup bolu ki la mbongo na banda sport na zoya munene makasi. Ana pour man ya ka 250 chaque fin du mois. Moto se langa charge ofute langa 250 chaque fin du mois. Na nzimi nazo kwa pema. Ata ko vanda na mina boy ko vanda j'arrive plus. Nazo kwate munene zo yaka nyasa pense ma table ka sport ba blog ebele be nazo kwate passe côté na mboka merci notre odinga qui vient pande bosunga pe bientôt là les TV ezo linga comme TV to ko sa na TNT OK ba théâtre nazo lika na TV na sala ngolu kana sala basa ilanga devi mambe belebe ndanya ba yepesa kombe ba balinganga ata 100 sabatindanga pe il faut na sala ba don depuis les 15 na dona ba Felina na batu balaka ki fa batinda na batindi te naza na biloko na déjà na somba ki mena omona ngomuki parce que naza poso ça deux places le boko moko scolaire et longité je lui dis félicitations tu fais une beau boulot un bon habité au ça boulot kitoko un bon travail au ça kitoko merci aussi à ta sœur Iveka News de Yvette Kalombo ma sœur chérie mais aussi à Tania Mabedi Jaël Chaud vous tous je vous love car tu sais que je t'aime beaucoup. Regarde-moi ma parole. Mamie. Karine, tu le sais bien que Kevin a l'ingénieur. Tu le sais très bien. Na motema na yo. Na zalaka na kati. Chance à toi qui likambo autour nanga. Parce que tu le sais. Nga peut-être na likambo na tout na yo. Yeba lekechu o linga mabe na yo te. Yeba nga Kevin panda. On linga oza par terre tu on linga ka bonheur na yo bakambe belé o ekomela na vie peut-être yo yeba te on a vana na ndako elatanga même na bimisama ya misu Zamba Patelo ma chérie je t'aime beaucoup ma sœur de bonnes choses Zamba za na obe si Dieu le veut to mona na poto atana kinto kutana kaka Zambe mutaebi mabe to kufate c'est ça. Yeah. C'est bon, merci beaucoup. Là, c'était Kevin Pandaleketu, jeune producteur. En tout cas, merci, il a bien répondu à nos questions. Abonnez-vous sur la Congo Liziba. Vous allez toujours branché na Congo Liziba. Il faut vous l'indemniser parce que ma camouissa n'a kati. Merci à Joe Lili Atala, en chair et annonce mon papa. Merci. Et j'ai oublié d'abord mes joueurs. Ils connaissent un joueur à Sika. Oh ouais. Oh, Bazaki Toko, Dark Kabangu. Ali Boumou, Dark, ils ont Dark Kabango, joueur à génération nanga. Ok. Merveille qui ça, au moni Oscar Marito, ok. Au moni Zadio, ok. Au moni Kabongo Kasongo, ok. Au moni Nani Soussou na Maroc kuna, Kabongo Kakati, na Zadio, na Zotanga nani. Merci. Oscar Marito, le millionnaire en kilote. Je te salue, Oscar Marito. Les millionnaires en kilote. Camarade Nangaï. Qu'est-ce que Mawete? Inosbi camarade Nanga. Nana passe. Nominé habitué à voir. Ce qui confinement j'allais être là avec ma star. Ah oui. J'allais être là avec ma star. Inosbi. Malheureusement, on est en confinement. C'est ça. Ils sont cinq gars. Yo les gars, tu as yo vraiment ça là pour n'engagner nango. Kasi tel quand on numéro on a oh pas 500. Eh au terme on a son comme on a. Bo monate. Alish Kinglish. Non, kuza tikisa kitoko. Oya ka wata génération non. Neti we anta we ga solo lingina ngate. Itali ngate. Ata shime pela woto boy non on lo bate. Eh inosaza. Gesaza, Aleshaza. Kabu Kasongaza. Oscar Maritaza.
Attends, bolingo kabeno ngate. Merci, millionnaire en kilote, Oscar Maritou, je te salue. Merci à toi, Sadio Kazadi, depuis le Maroc. Sadio Kazadi, na vanda kabwe. Nous sommes la émission na yo, na vandi kabwe, Sadio Kazadi, les que tu veux quoi? Je manque l'argent du courant. Ça c'est combien? C'est $120. OK. Dans quelques minutes, Sadio Kazadi. Yamba la moki guti taka moko batinda mbongo te ekota ka marate mais nde yila ki oh zamina ya moka western me ponika ya yo na Maroc amotoni merci na moni pe kabongo kasongo kabongo za complexité garçon moko pepele doux calme c'est bon na pespe madame mbote na bébé boss Junior Mwamba Wetu, l'homme de surprise, je te salue depuis le Bumbashi. Merci à les pharaons noirs, Eddie et Momongoï. Lui, c'est mon papa, Eddie et Momongoï. Je t'aime beaucoup. Le problème est que ça qui m'a oh, ma fille, oui, c'est ça. Non, elle vient de Sarah. En tout cas, abonnez-vous massivement. Oh, ça suit. Et soir en déni, ce soir en déni. Non, elle vient de Sarah Massiala. Ex-neti basaka. Vous avez 4 albums, vous avez 4. Oh, il faut tourner, dis bien. Oh, on va aller m'emmener. Oh, bientôt mariage. Sarah, madame Sarah. Sarah, maman, Dinana, je te salue là où tu es, la patronne de Baba. Moi, c'est un bon. On a mis sur la kin. N'évaluation, tu vas un bon. Dinana, avec charisme. On se caresse dit dans la commune, j'ai envie d'être comme ça. Ah, les quechus, merci, je vous aime beaucoup. Restez branchés sur Panda. Les Congolais, même Panda, c'est toujours à moi. Congolais TV. En tout cas, abonnez-vous massivement à la chaîne N'Angapé les quechus. STV Congo News. STV Congo News. Abonnez-vous massivement. On a des places beaucoup de chaîne N'Angapé. STV Congo News. Il passe pour notre temps. Bon, jazz na Congo. Gossip News. Nazaka Panda Congo. Omoni Elenga Congo. Congo Mokili. Karine Mokozi TV. J'ai les choses. Nous avons ici. Vous avez la prononciation. Nakolobani SPT BD. STV Congo News. PT Awada paye Inosbi. Si c'était pas le confinement. On allait être là. Dès qu'on va déconfiner. Aussi, on va partir là. Ok. Merci. Ça va $500. Il y a une autre. Merci. Qu'est-ce que tu as vendu quand tu as Jonathan Down a vendu? Yango. Oh ya la koni na zinga bena sunga na swa guest na kosa ke masolo. Guest ebite. Boy. Oh le que tu na bi guest. Kasi lo te guest funa kutano ka fa. Kuna kutoka para ba film ba vandelika kombo na yo o ba fini ya na bite eza sate o zapi kasi na ya tu ya te yo so ai potala nga na vena nga mbolo nga kabela nga esila la veni funa ona keka kuna na kuta ela watra yango ne pesa na ilo tala kabila mutu kana problem leke tu 800 ba zuaka ba mazwa. Merci, restez branchés. Jonathan Dario, ton réalisateur. Jonathan Dario, Barbie, réalisateur, à son bébé, mon colombe à kilote. Barbie, n'a mis sur ta gueule, n'a pas journaliste à Zaki. N'a pas caméraman. Oh, n'a pas caméraman à Zaki. Bosso Zaki. Nicolas. Jonathan. Et comme Jonathan. Jonathan TV. Il y a un problème, tu peux ça cacher ça mon tonioso. Ah oui. Il y a mon la charge on la soirée. Elle tout ça, je ne vais pas créer comment Luka, il y a Joki ça. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.